plaisir makasi bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM tika ete kimia ya nzambe eingela o mabota na bino mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koepsa bino ke ministre ya économie mwana mboka Vital Kamerhe asili na kolobelela na oyo etali pasi ya masangu kuna na Katanga bolanda propos oyo. Ngala za ministre économie depuis un mois. Mais depuis un mois, tout est bougé. Tout est bougé. Et bouger Moukena, c'est là quoi ça va en publicité. Puisque au plan officiel, c'est comme 22,5. Dans le marché d'échange, il y a le bande comme 23 points quelque chose. Alors que c'est Folaki 24. Ngala CP la critiquer ngai, n'a ko répondre à l'actualité, n'a ko répondre de la action. Tika bango ba marché, tika bango ba marché contre vie chère, mais babo sali ko marché pour la mémoire. Puisqu'on parle de 430 décès, 5000 disparus à Calais. Nous pouvons considérer que c'est 6000 morts, 6000 décès. Moi, je croyais que, personnellement, dans la marche d'opposition, moi, je croyais qu'ils ont reporté à cause du drame de Calais. Oh, reporté ça, c'est craché sur la mémoire de nos frères et sœurs. Est-ce que toi, Minitoyo, quand Hollande a eu l'histoire de Bataclan, ou je ne sais pas quelle histoire en France qu'on a, il n'y avait plus d'opposition ni de majorité, puisque les pays étaient en deuil. Ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes. Voilà. Donc, moi, j'aurais voulu que Kamerhe, politique, nous a mabé, na place na yo, voici ce que je te conseille, ce que j'aurais fait. Ne pas mélanger ça à la France. Nous, comme non, tu as marché, allez, qui nous a marché. Le lendemain, bango bazongi na ba parler na bango bali bien bino siko to mona biloko nini okota na marché biso to kolona to bike kolona ezakate na tongo na pokwa opikolité to kolona to bisa congolais vérité masango 3 mois germination, il faut compter 1 mois et demi pour kauka et puis ba mudrango 5 mois. Asili na kopesa précision pour na limite ya commune na ye bourgmestre ya Ngaba Aimé Francis Lolinga pour na kosilisa mbutu oyo ezalaka na mitu ya population bolanda élément ya reportage ya Enoch Mafuka. Bakinwa mingi bamitungisa makana oyo etali limite ya commune ya Ngaba pour bourgmestre ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga kaka ndenge population bamesana kobenga ye le bourgmestre du terrain ayebaki na ko éclaircir population na ye po bayeba Ngaba ebandi wapi pe sukeli wapi, c'est-à-dire na nord pe na sud na est pe na ouest esika nini Ngaba eksuki pe ba commune voisin ya Ngaba. Avenue Université awa ti awa na station o ezali awa ngamu mususu ezali avenue bypass kaka mwa triangle wana nesali commune na ngai côté oyo soko po kiti na se awa ti mai moko ezali awa na ekaboli lemba na Ngaba komo nango yolo eza na Ngaba na lemba mais komo nango yolo omoni ba confusion soko kiti na seboe ti na gauche na yo oza na Makala droite ndele Ngaba donc ngana Ngaba tokawa na université na Makala tokawa na université soko oke na université ozo kita vers yolo na gauche eza Makala na droite Ngaba okokene bongo ti na venu asika bazosala kikwiti nga esika tokabwani na limete quartier Mumbele wana okoti limete ngambu mususu eza Kalamu no yolo na mususu limete Mumbele. Voilà ba limite ya ba commune biso commune na biso eza nango muke
eza 4 km kaka pamba. En tout cas, binomoko boyoki lolenge premier citoyen ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga ayebi na ko éclaircir population pe bana ya commune na ye baye bangaba ndenge ezalaka oyo esali eloko. Bakable SNEL est commis danger pour la population bazali kolela à cause ya terme B ya bakable ya courant ya SNEL. Bolanda commentaire ya Chris Mukuna. Ce qui au Tamboli na Kinshasa, au commune la plupart ya ba commune awa na ville province ezali kaka na problème ya ba câble électricité, c'est-à-dire ba câble oyo memaka courant électrique. Ce qui au tali lolenge commande konanga ndimelanga okoyoka pasi pote courant oyo ezalaka danger pour la population. Awa tozali na quartier Mombele na avenue Mombele botala binomoko ndenge nini ba câble électrique ezali exposé na se ceux qui voulaient ebeti awa ndimelanga mutu akoleka awa ezali te po ceux qui omeki a yayo ekokutao awa tosalaki pe même constat na commune ya Ngaba na avenue Mawanga na quartier Louis tala lolenge pe awa kaka même situation to mituni eske SNEL ba jana e ba kitaka na nzela pona kolande la tope kosala entretien ya ba câble électrique oyo pondeti awa na Mawanga mokolo ya lobby jeep moko ebandaki koleka pe tutani na ba câble oyo bozali komona batu bazalaki na kati balengaki bafolaki liwa. Heureusement que ba Jean ya SNEL bazalaki kaka pembeni awa na cabine de bakotaki bakati courant po danger yate na yango to sengi na ba autorité urbaine balandelaka pe basalaka état de lieu ya babiloko ya boye na ba circonscription nango po awa danger ezali en permanence po ce qui etikali kaka boye malamu mingi te ere ya kobongisa yango po to boyi lobie ya kokoma ke dia donné dia repris tokoboya yango po na niveau oyo ezali normal te bino ba konte sengeli bozwa bongo solution kitoko te. Nzela ya libération ex 24 novembre côté ya Molar ezali na eta ya kitoko te mama na libulu esalemi wana ezali kopesa pasi mingi na ba chauffeur pipa vangu pour na reportage. Route 24, plus précisément côté à Molar et ezali neta moko ya kitoko te binomoko botala ndenge nzela e bebi makadam e bukani awa kope bamvula ya makasi ezali kobeta mai e fanzi population bazali konyokwa makasi surtout ba chauffeur na bawe wapo libulu oyo e koma kosala mama na mbouteillage ya kosakana te oyo koma konyoko la population na mupanzi poto awa soki ozali koleka il faut kende malembe po soki oye na vitesse okolela ba amortisseur na ba bougie ya mituka na yo. Ah papa libulu wana le misibiso ba accident sala mafort batu ba kufa wana dernièrement moto to koya na batu ba kufi batu ba bukani basu ba dega parce que neti bongo libulu wana faut ba luka mo ba kundango bango moko baleka wana ba yaka mangu ba oleka balika mangu ba biteka libulu e koma munene neti bo soke tala ngo moko mona ko munene donc moyen te ba dege sala embouteillage point moko ta mitu ke bele ou ta sauce tango ekita boye créer embouteillage mo téléma na 1 heure du temps la 5 ans gouvernement ala nzela c'est les baby pena ma plein sombu les petits prince moyen ba to baleka so ezate ma etoni au moins faut c'est la tima ekitane bo motambola. En tout cas, ba autorité boya pena nu awa na route 24 côté ya Mola kopesa solution ya kobongisa nzela oyo nzela ekoma kitoko po nzela oyo ezali kosunga population ya Bandali ya Selemba upe ya Ngiringiri baeba na kosokile koto kitoko po modèle nzela oyo komi kobeba pardon ezosenga kaka na ba autorité bazwa solution nokite nzela oyo ekolimwa.
La police ya commune ya Njili esili na kokanga miyibi oyo bayibaka ba telefone oyo bamesana konyoko la population ngonga na bango ekokaki yango bakangaki bango. Garçon oyo bozali komona na ba image azali angwalima oyo tobengi moyibi ndeko na nga ndimelanga akutaki papa moko azalaki bongo kobongisa mutuka na ye po ete azwaki pan kasi ye abangaki yango te akomaki na niveau koyiba ye ba telefone kasi tangu kolo telefone atimbeli ke moyibi ayibi ye abandi kolukisa ye kino tangu population batimbeli nde bachaki ye maboko bakotisi ye na mutuka babandi komema ye inde ti na susiat oya pene kasi ya kokamo ezali ke ye lokola ezali elombe ayebaki na kopanza bongo ba vitre ya mutuka pe botala ndenge ekomi kasi bayebaki na ko maîtriser ti ba memaki epa bakonzi na sepeli mingi na la police ya Njili makambo asali changude en tout cas bayebi musala na bango parce que bazulinga moto yo azwinga biloko na kati ya mutuka ba téléphone pe balandi ba récupérer ba téléphone. Mais a sauté a panzi paraprise abimi na sima paraprise a koyi akimi mais la police a tikaye maboko ndo monito ye na ye awa aki le droit asa musala na ye afuta paraprise a sima ba biloko sa suna kata mutu ka téléphone yango to récupérer déjà to ke pa oyo ateka ka biloko na ye na la police a juste téléphone mais ba sima ezate so ise oyo to tie maboko siko kaka ba ibi mutu appareil ye moko zo reconnaître soko ko entendre yo ko yo ka biloko lubaki babotoli mutu appareil iPhone bazaki mi balé bakimi ya na machette azo fente mutu ana na bureau na ngai a expliquer ngai na côté na terrain ne na salle effort na récupérer vraiment ezali kaka ndenge bakonzi ya mboka bazali koluba particulièrement ba oya biso ya la police lokola inspecteur provincial na biso ndenge ye moko aza koluba ke notre double vigilance na commandant district na biso colonel toko sengaka na bakonzi ya la police ville province ya Kinshasa bala la pongité ba continuer ko sala musala na bango ensemble na population e bana ko dénoncer bato mabe po ba e bana ko kangama. Centre café ke grâce ya pareil na bango oyo bango moko babengaka prophète bazali ko bengana bana nyonso ya mboka oyo bazali na bokono oyo batungisami batamboli bisika ndenge na ndenge bazwi lobi côté bakende kuna appareil prophète et ko détecter maladie na bango. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te
appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Ba bouteille ya plastique et komi nango ba fleur na ville province ya Kinshasa partout ce qui au tamboli au komuna milangi partout ponengo Henriette Futila asali biso réflexion oyo. Lelo soki otamboli na bakwen nyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na bakaniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni kini bopeto ekenda wapi poto mona kana ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso pour permettre la population à koka kobwaka ba déchets wana surtout ba lekinzela po tozomona ata na babis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na kanivo to na nzela bongo yebise ndeko boye ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko yo boye eza malamu te. Centre Dominique Lecoeur ezali wana pona kosunga batu nyonso ozali na posa ya kozwa soin ya malonga kominyo kolate kokende libanda ya mboka kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa soin ya malonga. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie,
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Ba chauffeur ya ville province ya Kinshasa ba respectaka na bango prix ya transport oyo l'état congolais epesa bango te mutu na mutu akoma kocha ba trajet na prix oyo ya lingi oyo ezali kopesa pasi mingi na population. Commentaire ya Henriette Futila. Lelo na Kinshasa pona kotambola, il faut poche za la molai soki te okolemba po okobeta ligne 11 net kaka na village. Tozali awa na rond-point Ngaba, population bazali kolela na o etali augmentation ya prix ya transport tellement ba chauffeur ya transport en commun bakoma kopesa ba prix ya transport na ndenge bango moko balingi. Awa transport ya Zando ekomi na 2000 francs to 200 francs ndenge bango moko babelelaka ou bien 1500 to 150. Selon bango carburant ekomi pasi pe emati talo kote mususu pe mbongo ya versement emati yango ezali kotinda bango ba matisa transport. Nzokande système oyo ezali malamu te po alire makambo ezokende eko riske transport ya 500 francs eli mwandenge eli mwana transport ya moto. Nandaku oyo papa azoyeba ko organiser bana te bana bakotambola lolenge bango moko balengi. Na sens ni na nina loba. L'état zali wana afixera ba prix ya ba carburant yem tachaka yango. Mais pourquoi ce commune n'a pas eu makambo ya transport à koka kotia la biso prité? Pour eux à 500 francs, si ko l'autre bata ba 350 ils à la car à 500 francs. Carburant qui na 1600 et comme 1800, s'il les l'autre qui na 3000 francs carburant 1 litre, 3000 francs et 3000 francs sur nous sommes carburant, il faut en a 5000 à part. Donc nous sommes carburant c'est 40 000 francs, na pesi 40 000 mais il faut na pesa sous 5 000 6 000 pour ba pompi se ba chelangai. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi balandela nanu likambo ya transport oyo po modèle population ezali ko souffrir yango te. Vie sociale ezananu ya pasi tokonyo kwa maboyeti wapi. Ministre ya hydrocarbures salamwa eloko carburant ezonga na quantité esengeli prix ekita po transport pe ezonga na 500 francs. Po boye tanenge chi tanenge sali kitoro ten. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnel oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Rabi Fuka bazalaki elongo na Junior Santos pona kobenda biso bilili kitoko makasi kuna na montage tozalaki na Peta Francis mutu a monter ba élément ya lelo kitoko makasi ngana bino tokokuta na mikolo ekoya kasi ya mboto kabwana jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo eloba nango maître Abili Malouwa Cléophas nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre oyoki wana ezali maloba ya maître Abili Malouwa Cléophas ngana bino tokutani mikolo ezali koya te